C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commisser yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus 1330, Airbus 1320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. Homme, femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus 1330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en réseau il y a 7 fréquences, na Airbus 1330, P2 fréquences na Airbus 1320. Et silité, 2 jours par semaine, vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi et après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe pe noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Botepe bon week-end na bino nyonso bozi occasion ya kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple tika ete tofu o etali primature bo sengeli koyeba ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge ayambaki vendredi 22 octobre na cabinet na ya mosala représentante spéciale ya secrétaire général ya ba Nations Unies na charge ya question ya ba violence sexuelle les ali bongo madame Pramila Oyo azalaki accompagné na ministre ya genre famille paix enfant Gisèle Ndaya. Bokutani ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge na représentante spéciale ya secrétaire général ya ba Nations Unies chargé ya question pour na ba violence sexuelle oyo esalemaka na période ya conflit madame Pramila et intervenaki juste après clôture officielle ya table ronde inclusive pour na mise en place ya fonds national ya réparation na faveur ya ba survivante ya ba violence sexuelle oyo ezalié na ba conflit pe ba crime grave na RDC. Kozwana e maloba liboso ya presse madame Pramila a souhaité ki engagement au premier ministre elongo na gouvernement na bazui pona ba solution na question ya ba violence sexuelle totangi bongo réparation na faveur ya ba victimes survivantes oyo alaki ko soutenir système ya ba Nations Unies na ba effort ya gouvernement elongo na premier ministre to sali tout ya horizon to évoquer ba conclusion ya table ronde inclusive na réintérêt coût tout soutien ya système ya ba Nations Unies surtout oyo eza na apport ya bureau na ngai na terme ya soutien technique pour la rédaction ya ba loi y compris loi oyo ezolakisa réparation pe ba création ya fonds national ya réparation pe to évoquer lisusu question ya ba service holistique oyo eza nécessaire pour na ba victime ya ba violence sexuelle tozui engagement ya komema plaidoyer na niveau international pour na koza appui ya fonds national ya réparation oyo esengelaki ezala mise sur pied yango na tomboli mongongo na ngai makasi pour na dynamisme ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Compagnie africaine d'aviation CAA a tiré le prix à kitoko na Airbus A320 et A330 pour permettre la motonioso à voyager dans les conditions à kitoko. Michael Bristoto. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus 1330, Airbus 1320 pe à terre.
quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a komisi yango très abordable billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social naye, anati na koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour atafuni ba prix, et commis très abordable. CAA a tieli bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus A330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en réseau il y a 7 fréquences, na Airbus A330, P2 fréquences na Airbus A320. Et s'ilité, 2 jours par semaine, vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe pe noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Pour maximiser la chance na bino pour na développer bo ke mbangu na cyber Eric pe na extension na ngonyo so Nathalie Kaila Toma. Gaga. Bandi Masolo ya développerie 2023 depuis mokolo ya le 6 octobre ti mokolo ya le 9 novembre 2021 Oreva Kamboka ya oncle Sam ndeko yokanga bien obeta Masolo ya développerie esika mosusu ozwa solution te mwana kin kobuka na te esika ya koparticiper na Masolo ya développerie édition 2023 eza kaka na cyber Eric topé na agence Eric Travel. Ya le jeune lion, leader Mokondi, Bakiselay ambassadeur ya développement, coach Eric Mwamba, Azawana Pona Bino, Yokandeko, Awa ba beta ka développerie, selon ba norme oyo bazali kosenga na Kinshasa, pe na République démocratique du Congo Mobimba. Kaka awande na cyber Eric, batimbela Masolo, olingi obebisa mbongo na yote. Coach, le jeune lion ADG Eric Mwamba, azali kozela yo. Awa prise en charge eza très rassuré. Ndeko, bondi melanga ke na cyber Eric, topé na agence d'Eric, ezali na yango biganya. Année passée, plus de 1500 gagnants, bino moko bomoni ba passeport, na ba visa na bango, bazali kokende bongo na mboka oncle Sam, misusu kutu déjà bakoma. Na cyber Eric, topé na agence Eric, prise en charge wana kutu balobelaka yango lisusu te. Ye moko ADG Eric Mwamba, accompagnaka bango inde famille d'accueil eza wana, ezali kozela bino maboko ya kofungama. Oyoki ndeko na $5 ya pamba beta deve loterie soki okomema libota na mobimba kaka yo moko soki pe ozali na passeport yaka na yango po ezali condition oyo bapesi bino na ba agence d'Eric pe na cyber Eric na kosa bino te matériel ya qualité pe ba professionnel nde ba vandeli yango ganya cyber Eric ya le coach le jeune lion Eric Mwamba botu nanga soki bokozwa bango wapi Eric Travel na 11e rue limité industriel oleki INPP opusani muke na masina sans fil na boulevard Lumumba en face ya robot roulage na Kalamu mona bango na avenue Victoire A3 mosika tena district ya la police na Kitambo magasin entre Facebook na WhatsApp Eric Travel na cyber Eric baza likolo na masolo o etali développerie Mokondi na oetali bongo ba fait de société bo simba ke chef Willy Mabiala ya village dingi kuna na commune Yansele azala qui visité vendredi 22 octobre na ba criminel non identifié et récemment motomo côté akufi hérité mapine mi Jérémy Makambo ba pesi bino ba détail élément ba criminel non autrement identifié ba visita ki libota ya chef Mabiala Willy oyo azali bongo chef na village dingi kuna na commune Yansele
bavisitaki ye na butu ya mokolo ya vendredi 22 octobre. Heureusement mutu akufaki te, botela bino moko bayaki na minduki kasi eloko moko ya mabe esalemaki te. Chef Willy Mabiala azali chef oyo population asepelaka na ye na ndenge akosakana te na village dingidingi kuna na commune ya Nsele, ndenge population azali kotémoigner pe bazali kokumisa Nzambe na ndenge abimi sain et sauf. Meza awa à partir à 1h30 tozalaki ya kolala tokika coup de balle liboso pou tozalaki ona tolamuki na ndako toka lisumu mususu ba mama bi masasu ebeta na kati ndako papa bibo bimate tokamika na kati ndako alelo batindaki batu bayaki awa babati ba coup de balle na mutuka awa le roi papa vande na banda 20h 23h na kati mutuka bakanisa lokwa azaki azaki nete à côté da na ndako tolamuka na tongo boye mutuka ya mfumu bingi Willy Mabiala yende chef a bingi totala boye ba masasi peza ba beti masasi bana ut balalaki na kati heureusement que no masasi ne tota ata mwana moko te c'est que chef ya mfumu Willy Mabiala eza bonzambe eza makilate eza masasi te. Bosimba ke na micro ya Info Lingala journal ya peuple ye moko pe chef Willy Mabiala azangaki te ko pesa explication. Bon na butu vers 1h30 ayoki ba coup de balle 4 coups de balle ya fa beti na sentir beti na lopango avant na la libanda ba koko bazo sanga ke na Nzambe bima libanda fana na mutuka na bibi libanda na fana na mutuka na ngambu garde afandaka na zoko kwa mulunge na chekli na fanditi na otanga mikanda 23h na bimo ke ba libanda bazo filenga ba criminel etana bimi na koti na ndako ba kasina na mutuka ba ye na catch na butu bato bamonaki bango bazali bana okima mulunge abeti 4 coups de balle. Heureusement mwana afandaki wana ipakima mulunge afaini wana ba 1h30 babeti mais ekoti na kata mutuka nde bomoni wana mais ezui mwana te Dieu merci. Alors nazo senga na bakonza mboka protection na ngai chef oza établi ezali ngai Willy Mabiala mukoko na kata village bingi avec des documents oyo chef coutumier azalaka nango tout complet nazana yango et na senti menace à mort. Nyonso wana ezali kotalisa attachement oyo population azalaka na yango epai ya chef Willy Mabiala na village dingidingi kuna na commune Nsele yango bomoni population kokumisa Nzambe pe kosepela par rapport ya eloko moko mabe e comité malgré batu mabe bayaki ko visiter na butu. Érosion ya au Congo kuna na commune ya Ngalema ezonyoko la population makasi surtout ndenge bamvula ebandi boye pasi penza. Bota la binomoko, tozali awa na avenue au Congo, précisément na commune ya Ngalema, na quartier Upen. Bota la érosion oyo ndenge sali musala, bandako oyo ezali nzinga ya avenue oyo, ezali na risque bandako etikali nano, pe bandako mususu ekei déjà na libenga oyo bozali komona. Érosion oyo bandaki muke lokola maseki, kasi bota la binomoko réalité. Donc population ya quartier Upen, mingi penza na avenue au Congo, na commune ya Ngalema, ba commune na danger moko permanent, pambate bambula oyo ezali ko beta bikolo oyo ezali ko lalisa bango pongite. Toza na Upen na avenue au Congo, érosion monene awa ezoboma ezobuka bandako naza kosenga na gouvernement tosi to lancer message mo mingi toza kosenga na gouvernement basala tout baya kosala ngo en urgence pour sinon to perdre bandako to perdre banzela to perdre ba vie ya bato. Bal eza lancé na bakonzi ya mboka esengeli na bino bosala quelque chose pour que population ya avenue au Congo na commune ya Ngalema bazwa ouf de soulagement pambate mikolo oyo bambula ndenge zali kobeta bango bazali kolala pongite bakonzi bozela te ba dégâts eya ya makasi pour que tout monde bino bokita pona koluka ba solution yango yo érosion oyo ezali kopusa na muke kasi bozali kobeta yango kara histoire ya la luna quartier d'Elvo e bandaka kaka boye kasi lelo bolembana pona kolukela ngo solution donc bakonzi bosala quelque chose. Na enseignement bosimba ke kuna na université canadienne au Congo ICEA na mokuse bazako bengisa ba diplômé nyonso bakende ko s'inscrire na ba faculté ya ndenge na ndenge Nathalie Kaila Tomwa. Ozwi diplôme d'état mutu eza kotungisa yo pona ko continuer ba études universitaires ndeko yoka
tikana yebisa bino ozali na posa ya kotanga po ozwa musala mbala moko Université canadienne au Congo azali kopesa ba formation ya qualité po ozwa musala mbala moko ba connaissance ya sika okoki ko créer yo moko na Université canadienne au Congo bazali na ba faculté lokola management stratégique et technologique pour na apprendre pe ko créer ba stratégie ya entreprise bazali lisusu na économie numérique économie informatique ya sika awa gestion numérique yo moko oko apprendre ba application mobile ndeti ba WhatsApp Facebook pe misusu na Université canadienne au Congo bazali pe na droit économique pe social agrobusiness pour na ko gérer économie agricole campus for code pour na ko apprendre ko programmer na 6 mois ya pamba okoki ko créer ba application mobile deko tunanga Minerval ao ezali combien moins cher na $250 ya pamba ozali ko tanga ndenge recteur Kuba a pesi ba précision canadienne au Congo tolingi to résoudre problème ya chômage ya ba étudiants na yango avec ba partenaire na biso tozo offrir plus de 500 bourses. Il y a un nouveau étudiant au à l'Université canadienne au Congo avec seulement $250 américains. Étudiant à côté à Nemobimba, frais moussous que zalate. Et en plus, à profiter de syllabus, la plateforme et TP, biloko nyo surtout, tout tchango na kati internet pour nous faire sa formation à malam na ba étudiant. Seulement avec $250, étudiant à quoi apprendre le management technologique, le management stratégique, économie numérique, à quoi apprendre comment ça la code, la application mobile, yangonde ezali misala ya avenir, yangonde et que pesa bango misala pour après ba études universitaires na bango baza la sous na chômage te nde yango opportunité munene to pesa pas d'étudiants pe tozo ko senga ba parents batindi la biso bana ba ya kozwa formation o ya nouveau millénaire bandi melangai $250 ya pamba nanu na monate Université canadienne au Congo moins cher pour le peuple congolais. Na Université canadienne au Congo bak organisé concours pour la bourse d'études mokolo ya vendredi 29 octobre na ngonga à 10h. Université canadienne au Congo ezwami bongo na première rue Lumete. ONG Congo de l'espoir ya mwana mboka maotwene bazo bengisa bato nyonso oyo baza na posa ya kovoyager mpo bakende Chypre boye bake bango baza kopesa babourse en même temps baza koorganize baformation na anglais pe na informatique. Michael Bristoto, Stéphana Skandi. ONG de Congo de l'espoir ya mwana mboka le président Maontwene eye libino makambo ya bolinga kadi otuninga eza nini Congo de l'espoir ememeli bino opportunité to libaku ya kokende kotenga na Chypre pour la nouvelle année académique 2021-2022 batieli bino ba bourse d'études ya kaka na passeport na yo na ba bulletin ya 4e, 5e et 6e des humanités na 2 semaines ya pamba oyoki 2 semaines ya pamba ozwi visa na yo kitoko opesi Kinshasa na pipo biso ONG Congo de l'espoir tolobi toza mieux placé mpona kofacilite bino badémarche na courte durée na 2 semaines ya pamba olonge Kinshasa okei kotanga na Chypre esilite tellement soucieuse ya instruction ya bana mboka ONG de Congo de l'espoir etieli bino mobange na salle informatique avec zamba ya bamachine théorie na pratique nyonso eza kotambola elongo kasi yoka tolengeli mpe baformation ya langue informatique na baye nyonso oyo baningi koyekola epa na biso nyonso eza ofele. Merci beaucoup. okanisi esili tin Congo de l'espoir ya président Maontwene etieli bino bacours ya alphabétisation gratuite yaka koyekola français anglais pe lingala okofuta eloko te otuninga ya adresse mpo na barenseignement ya kokende kotanga na Chypre
pe bacours ya informatique yaka na route Matadi numéro 3 bis référence arrêt Libulu camp Badiading. Kasi mpono bacours de langue to pe alphabétisation yaka na route bypass arrêt Munongo na avenue Kimwingu numéro 43 p 45 na kati école excellence. Ah, Congo de l'espoir, président Maontouene Balobi toujours derrière vision et gratuité enseignement prôné na président de la République Fachi Béton Boye. Pona bato nyonso baza na problème ya suki boyeba ke Tomexil eza wana pona basuki na bino hérité mapinde mi Jérémy Makam. Bandeko nyonso baza na problème ya suki, solution emonani, produit Tomexil eye, produit Tomexil eye, nouvelle formule ezali pona kosunga bandeko nyonso suki ezali kokola te, baza na mabandi, bandeko basi o basepeli kokolisa basuki to ba poil na bango esika ezali kaka se moko, banunu numéro 1C na commune ya Matete epai wapi produit Tomexil ezali kotekama pona ko résoudre ba problème nyonso boza na yango na likambo etali suki na likambo etali poil fini libandi esili ozwi suki na ya kitoko ndenge moko ba responsable ya maison oyo atalisi bayebi yango kisi ya kala Tomexil eza mpona suki mais Tomexil ndenge eza wana bato bayebeli yango motu soki ayemba liboso totala nano suki na ye na motu po toza apara Tomexil toza na végétaux oyo ntango tokotala suki na ye na motu nde tokoyeba suki oyo akosalela Tomexil to akosalela végétaux oyo nsima tokobana nano kopesa conseil avant asalela kisi na biso eloko nini akokosala eza na bashampoing torekomanda ya bato ntango tokotala motu na ye eza na shampoing tokorekomande ye na bain de crème mpona kosukola motu wana lobi bandeko basi bakosukola suki na bango na shampoing alo tokonela bango shampoing ntango tokotala motu na ye. Bosimbake sur place na maison Tomexil bazali koteka pe bakisi ya ndenge na ndenge lokola rector pona hémorroïde, toraver pona banyama, lokola toramal pona malaria pe fièvre typhoïde, végétor ezali pe wana lokola pommade pona kosunga bino pe vaginitor pona ba soins intimes ya bandeko basi epai wapi ozwi produit oyo osaleli yango opesi merci na bayi bazali kosala yango. Esika ya kosoma basapato ya kitoko pe ya qualité eza se moko kuna na 7e rue Limete epai ya Papa Griffe hérité mapindemi Grand 5. Baye nyonso basepelaka na basapato ya kitoko, basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama, bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika eza kaka se moko na place commerciale na 7e rue Limete epai wapi Papa Griffe sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griffe sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griffe otali ofungoli monoko dans musala maboko. Voilà pourquoi Papa Griffe sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Winston na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa azanga koloba teke bakongole bamitema mabe azanga koloba teke bakonza mboka bamitema mabe botunanga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya Papa Griffe ezalaka nini chinois bapetio na bachinois bakolatisa biso te soki babi na karateka oui mais na ndenge pena ya makambo forme population congolaise ntango azolata babora bachinois baturke et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci ya trop imaginez bino moko taneti babiloko o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ils ont sa population nyos tout. Donc on a signé na bakonza mboka, président de la République, premier ministre ya primature, ndeko na biso sama, aux agents,
Donc bomekana ko solo la entre bino na bino conseil des ministres bobetana le solo à Papa Griff sa père d'état. Donc na sali trop na mboko yo et vous allez bien ceux qui vont soutenir population congolaise à l'attaque loka bien. Ezali boye bandeko nyonso bokende musika te pamba te basoulier to bachaussure ya Papa Griff azali kosala ekomi kobima ti na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo ekosepelisa bino epai ya Papa Griff sa père d'état. Na élément ya Papa Griff nde pesinga nzela na boucle journal ya peuple pona peuple merci mingi na Igon Tingi oyo azalaki na sima caméra montage esimbamaki epai ya Tom Mwa Bipe Francis Kanza lokoka info lingala ezalaka toujours supervisé epai na ye moko héritier mapine mibandeko botika malamu ngala bino tomonani semaine prochaine. Au revoir Pekimi na kolo yesu et demeurez toujours na mabota mabilo. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commisser yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus 1330, Airbus 1320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix ya billet engaye neti kaka nyampoul et comme très abordable veut dire moto tout quel que soit rang social na ye ana tina koka mingai na nzoto te pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant et ezala yo chayo lelo na modèle CAA boukeli ba prix ya billet ni melanga que complexe ya ko voyager sili pour atafuni ba prix et commis très abordable. CAA a tieli bino le sous 5 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Goma Kinshasa na Airbus 1330 na ye 9 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa en raison de 7 fréquences na Airbus 1330 P2 fréquences na Airbus 1320 et silité 2 jours par semaine ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa et kobanda kozala avant midi pe après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata.